mystère c'est mosala pe azwi nzela ke esifi nazwaka ya mokie oyo nga na kozwa ekoki pa na nga mbote mokili mbese nkoyeba ki bozali belé boza kotala biso bipai na bipai. Grand merci na fidélité na confiance bopesa na haut-parleur. Toujours mis à na Congo central n'est toujours dans des passages na Congo central na moni yabiso libota bandeko mingi bazara na Congo central awa boza c'est comme on a même surtout celle ba direct mais surtout toujours mon occasion au fan na boye par exemple là tous en ancêtre quand même to me un peu ko solama muke bandeko ngai na likambo o etali culture to pe marambo za na kati ba tradition na biso na ko ya boye bandeko na kutana ki na mama moko oyo vraiment beaucoup plus solene tikingai ye azali moko oyo na vie na ye amona ba signe moko to pe ba symptômes que ya kozala likondi ya famille to pe na ndenge bandeko ba bengaka que moto akoki ozala na code ya famille oyo akoki ko songa famille mais alobi kezali pasi pona ye pourquoi parce que libota mobimba il faut banota le laraye ya lingi na makambo na talobi que non akoma kosambela ko lingate na libota mobimba ka ye moko ndazala bozu mingi pour que ko songa bande comme susu bazala na ngote. Alors bande comme susu pe babandi kezali mabete parce que moto ba pesa ba pona rezala moto azala ka motema malamu mama aboyi na kutenda ba réalité belé ya papa moko oyo pe en océan tozaki côté océan que akenda ko pêcher a bendi na filet na ye a bendi na ko benda mbisi boye ko benda pena sirène wana asengazo senge pardon akora utika ye papa wana lobike non soit kaka kabola kota lopele ya zo pour que bana nefu balia kota likola zongi sa ye na mai sirène abike non bayokana oya ko senga ye akosala et tina nini sirène wana pa yebisi papa na que yo le rôle eza botika ngai nga pena promettre le komoro que banana yo ata moto moko ta kokufaka na mai ba réalité je vous ai prendre pour les détails par rapport à ma selon les elengi to découvrir un peu ba réalité ba mambona likambo ya rozala mystique religieux et surtout beaucoup plus ce qui na kati ya libokta na bino au mona ba symptômes moko ya bongo en tant que Nekongo, en tant que Nabi Colonial, souvent Babilo Rabongo Ezali, chef de famille, Tourouye Balisolongo, awa très bien. Na Yemora Ben Arabi, salara métaphysique, zana hermétisme, ainsi de suite, de concept mbote na yo. Oui, mbote papa mukendi, mbote na balandinyo so parler, ba balinga ho parler. Ndenga tolobaka ba liker, ba partager et puis ba soutenir parce que Ezali chaîne ezoko aider pezo édifier. Voilà. Alors on sait très haut qui un peu bastigé ndenge tozanango surtout na période oyo il y a fin de l'année bandeli ambula et on voulait essayer un peu que bato bazala un peu mûr mais toujours au monde a pe ba réalité est belé na ba période oyo. Qu'est-ce qui se passe? Ezali bato bazako renouveler ma solo na bango to izali pe mutu yomoko na kozanga boyebi o se laisser faire to qu'est-ce qui se passe et pour na bato misusu ba période pe ba kindara mingi et marambo mingi ya mabe tout mais qu'on peut comprendre. Oui donc tolobela présélection naturelle ezali bato bazo kufa bato bazo botam wana ezanango naturel et puis tozana système misusu ezali ya hormone bon bato musu bazo kufa ezali naturel ezali normal bato musu bazo kufa pour ba réduire ba parcours na bango ya vie musu so kufi pour mutu moko azali lever to mutu moko amata to ba réalité ezebele mais mutu na mutu ayebi place oyo ya telemedi par rapport à ba réalité wana parce que ba réalité yango mo to pesa ba détail nango vraiment ezati o ka to loba ke non batunde ba talara ezaka décembre te ezali janvier février mars et puis na année nyonso na kati ya cycle nyonso mutu ayebaka kotambola koyeba kotambola ezali ya liboso ezali l'homme connaît toi-même soko miyebi après osali calendrier mo to benga ngo ya autocritique ozotala ba côté faille na yo ozoko komisa ngo en bien donc ozo changer ba côté na yo négatif en bien eza so moko epousa ka vie ya mutu mulai ozomona or biso za na nature wana te na nature te ya ko changer mutu a changer non parce que ignorance nde mutu memara biso na babiloko nyonso wana eza mutu po changer ya yebi kaka lokola sina ndima Yesu mokondi pe mobikisi na kokota na ane wana or eza bongo te ezali mutu fo azwa conscience po kota na ane wana okoki ko réduire parcours na yo okoki ko tsango pe ezala musika ozon parce que nzamba si asala ki osio yena mokili ozawana pona o évoluer o stagner o kende o or mokili ezali eza monde moko ya ba examen ya ba épreuve alors vie na yo ndengo ko memelango
fongola ya liboso eza na maboko na yo yango tolobaka kaka l'homme connaît toi-même soko omiyebi okoyeba komilengela na bapacte na badile ozosala na babiloko ozosala ozozwa yango en charge te kokoze mpe batore mosusu yo moko mpe obendi vi na yo mokuse donc mutu pas importe ezala na société ezala partout bakopesa yo responsabilité moko yeba mpe kogere yango parce que soki oyebi ogere yango te okodiminue mpe vi na yo par là na moto oyo asali autocritique abandi kozwa bakote négatif azokomisa yango en bien nde ye wana kozala sauve mais moto azomitika kaka bongo mpo saint esprit emema ye to lokola ndimela yesu lokola aza islam aza ainsi de suite akokota na ane wana no eza bongo te. C'est vrai, motoka yena mokili bapesaka date de décès, date de naissance na date de décès. Mais comment que tant mususu ke akufi ndngo lobi mutu pour mutu mususu amata. Or que nzambe azaki na date moko apesa ki moto wana. Oui, ba raison ezebele, ba raison mususu moyo to lobela ngo awezate parce que toza wana te poto faucher ba foi ya mutu. Mais di mo biloko mutu photo lobaka po epesa pe lumière. C'est vrai, mutu mususu akei mutu mususu amati ezali normal après ça par exemple na katioté pour que to fandisa yango bien tout monde a mindele ba na système au balobara que par les chaos ba ko un peu ko installer ezali l'ordre, c'est-à-dire que bazana ba période na bango ya ba cycle esenga que moi tout le monde rabat bakenda ebele moi betam so ba bombi on a c'est maladie moko boto to ko mona uti osalema kalate awa ba ndeko mso ba biki non so tozongi sous 100 ans avant mais même loko mo boyera lokwa maladie wana ebomaka bato ba mso ba biki non eza système moko pour na ba maintenir pouvoir côté spirituel ya solo to ya solo te. Oui eza solo parce que na chaque moment otozolinga to kende to zwinati l'ère du vexo l'air du poisson na chaque l'air tozolinga to kende mouvement moko esalemaka na mokili mais ba initier mutu ba yebakango soki tolongo ya ba l'air du vexo eza pe na kati ya ne eza pe na kati ya famille eza pe na ba système ebele mouvement na soki linge salema il faut système moko eleka mais okomona ngo te na basie physique okomona ngo na ba psychique no comprendre mouvement ngo eza nini. C'est pour cela ba respect faut ezalaka na kati ya ba famille bozo pe sa respect na chef de la famille biloko wana to bungisa yango respect faut ezalaka na bana ba pesa ngo pa ba parents parce que ba parents pe baza ba bouclier biloko wana pe to bungisa yango ba respect faut ezalaka na kati ya tradition ba religion faut ezalaka na culture na coutume parce que biloko ba tout mouvement lingake ya na mokili et memaka choc moko boy mais pour comprendre yango il faut transcender ndoko za na miso komona mouvement oeleki soit na santé ya mutu donc ba tonnerre d'alarme moko ekokota eza na bato belé AVC zo bango mais zo bango brisqueté ba tonnerre d'alarme moko ekotaki mais abeti yango kara mais or mususu yela na ndoto mususu yela net na vision mususu donc ça dit que ba signeza yango tolobaka nzambe soka za vivant fo aloba tango azoloba biso ndoza na perception te koyoka message ni nzambe apesi pour ntoza toujours na embrouillement. Or mutu azana ba paix mentale akoyeba ko contrôler ba mouvement nyonso zotambola na mokili ozomona mais toza penza te ya kozala paix po toyeba ko gérer ba mouvement wana biloko lobeli ba bengango ba présélection naturelle ezali net ebola tango yaki to corona ndenge yaki ezali ba fois basala ekopona te ke po yo sambela mingi non ndenge moko soki to komboli ndaku eza to bongisi ndaku biloko mususu to kobimisa biloko mususu ekokota ndenge moko zomona bana bato bazokufa pe bato bazobotama déjà na mouvement un initié a comprendre ngo mais un religieux a comprendre ngo te c'est pour cela initiation ezali vraiment utile na vie ya mutu po mutu soka azali initié azoko yeba presque makambo nyonso za su ignorante po initiation ezali kozo ko entreprendre une nouvelle vie okoma koyeba le pourquoi et le comment ndoto moko yaki olongola ngo na idée ya ndoto omona yango message na message oyeba ke non nzambe azolinga lobani to azolinga talisa nini ozomona avantage ya initiation mais non kozala initié kozala religieux un religieux à cause de la fanatique après aza sous aliéné azali embrigadé na cerveau na ye parce que ba religion o ese ayambi ba si ba raisonna pona ye il y a ça na temps ko raisonner te mais un initié azali libre pour aibi que vérité za moko pas zo continuer ko luka vérité pe vérité on zo continuer ko sunga ye donc par rapport ya question wana biso tozwa kaka tozala nonde ba initié
pourquoi ba initiation bandi pa na bisoté Jésus a ça qui initiation na ba disciple na ye na initiation Jésus a ça na ba disciple na ye Bible tango ye e yaki pona ngana yote enseignement wana yaki et pas ya Jésus azopesa ngo ba disciple c'est pour cela ba disciple tellement bazaki ba initié ayebisi bango boko sala ba miracle ko lekanga o ya na foi parce que avant foi faut connaissance zo permettre autant ko tia foi likolo o sali oyo yango omonaka ke no banda passage ya Jésus na ba disciple na ba tanyo sone leka lelo yo batu bakwa kotambola likolo maite batu bazuko kosala te oyo Jésus alobaki ngombe ka elongwa ekende boye pona na bangunza mususu na mayi omona boya beti incantation mayi ekei epusani tamsu na fleuve mona mayi epusani kuna ekei alehera moko pasenga ngoma ezongi mais ezali relation komona ngota na Bible na Apocalypse chapitre 11 verset 5 chapitre 16 verset 5 alors ba esprit ya mayi wana bazali au service de Dieu ba esprit ya mayi baza na service ya Nzambe tozana 4 éléments opeza la na kati ya nzoto wa mutu donc chaque élément ezana ba fox ozo ko gérer yango ozo ko tambusa yango donc mayi tango Jésus akendaki likolo ya mayi a lobby pona Pierre bazuko ko zobambisi te a lobby a communiquer na ba fox wana po bazobambisi pe bazoki bambisi donc mona relation wana ta pasteur moko lelo ko na tante oke na mayi a lobby makambo wana bambisi etondi na filet pona nini azolunga ya na foi or place wana zaki pratique ya connaissance nini koleka wana mato il faut ezala kofongwama pe misu pe faut ezala kofongwama au communiquer bo sololi au pesi ba droit au pesi ordre ya saleli zomona c'est dit que biloko o sala bisoto za la musika ya biloko wana ezali ko za la musika ya nature donc Bible et comment ba formalité et ko sika rabino bongo na maloba kaka donc en principe Bible ko sate soko tangi Bible na misu moko boye na misu moko aveugle ou qu'on comprenne parce que les écritures timent l'esprit vivifie. Ce qu'on transcende tangi verset on a vrai sens na onde ko yeba message la kisini. Mais ce qu'on tangi on a mis sur ba profonde ou ba no tango ka bongo. Ezana so to sur ba pisom. O ba pisom ezana ba pratique ya kabal, ba pratique mystique. Mais mon dit mais la difficulté ko sala lango. Mais un initié a déjà pratique wana loko les amaloba parce que prière to convocation te invocation okoki ko créer yango. Parce que batunde ba créer ka invocation mais à condition ezanini c'est vrai créer maloba mais la volonté faut volonté on manifester volonté à pouvoir katinayo volonté à pouvoir oyo nzamba lobi que non mutu na capacité ko tambola likolo biloko nyoso on siko volonté wana oze déjà na problème nango connaissance oze déjà na problème nango siko po on loba eloko likambo po eloko sale mais comme problème donc c'est vrai motu koyane na mokili azali esprit azali spirituel ceux qui azaka encadré azali initié ba capacité nyonso wana akoma na facilité ya kosala oyo azolinga sala. Voilà. Merci mingi MC Ntsongo azoko la émission malamu pourquoi pas na Cocorico depuis quelque part la grande équipe ya haut-parleur bande konyo so Rolanda biso toujours comprendre alors tout côté un peu na kati ya sujet na biso en tant que Nekongo. C'est 30 ans qui est Congo, tout qui déjà brossé un peu les Cambouya religieux, na moto aza katia mystique, différence nini, il y a tel ici déjà et que ils allaient mingi important que moto rosala initié pour que azala comme avec l'été. Aïe besi kaza ko tia lokolo aza au monde très très bien et non que azali ko tâtonner. Mais si ko to yé awa, o tu ko le bel kambo va perdre respect na ba parents, respect na le kambo. Il y a ba membre ya famille, ba bazali ba détenteur même, il y a ba pouvoir. Mais tout juste qu'on a les kambo to ke ba ne Congo. Ou bien na ba tribu pebele bato na bato baza ngona ba forme na bango moto mosusu batiki lié yango mais yé ayebita zana initié dans la façon que azana mystique te misu topé mato ipeza au fond maté mais à mon rap quand même ramna et kendara c'est un danger to ezali malamu to izandengi nino mekampe hotel service bon pona ko nazo ke na question posée mais côté kuna différence un mystique na un religieux un mystique azali peka qu'un spirituel un mystique azali o muto azana quête permanente ya vérité na ya lumière de plus en plus azoluka mystique peut zo continuer ko révéler donc un mystique azali un spirituel un mystique azali o azana relation na monde spirituel to na monde divin un mystique azali muto yo azana relation direct na nature
azoko tosa ba principe na ba loi préétablie et puis nature peut continuer ko pesa et respect parce que il faut osa na fidélité na nature. Donc azana terre aucun de luka gauche droite c'était solution. Non, donc yes ko pouvoir ne zo uta directement na monde divin. Pona nini? Muntu à la base azali esprit, azali spirituel. Mama soko azwi mi te expliquera yango na moment nyonso wana yuti sperme embryon et se développer molimo na ne koti na katite. Mwana wana soki azokolia to azokopema ezali mama nde ezoko alimenter ye na nzela ya cordon ombilical wana. Yende ezoko alimenter ye. Esprit utaka quelque part ezoya tellement corps ezali créé ba bengi yango imis veut dire éther. C'est pour cela au moni que non corps azali na molimo te na kati. Molimo uti quelque part yenda zui mission, yenda yebi mission na ya yeli na mokili. Molimo nde solo na créateur. Pako benga yango mutu akomi komi benga azali fils de Dieu. Azana raison. Mutu akomi komi benga azali intercelle divine. Azana raison. Po za particule ya Nzambe lokola uti pa Nzambe azoya na planète Terre. Il faut akuta corps parce que ce to bengi esprit elagisi o alati nzoto te. Soka alati nzoto akomi humain. Imis vient du terre, esprit et koti kati nango oyo tokoya na anima. Po ya animé parce que biso tout en principe photozonga na anima. Parce que biso tout to uti to yango moni mutu za na religion na ye ezali anima. Ne plus loin bokoyomona ngo na mazdaïsme. Plus loin okomona ngo ba religion oyo monothéisme ye. Donc concerné ba religion pe eza biloko euti musika mais ba copier po yango ekomela biso yango lelo ba religion. Mais mutu fo zonga na animisme na ye. Na animisme ezali l'homme connaît toi-même. Soko miyebi okoyeba nature. Soko yebi nature ndoko yeba Nzambe. Or mutu aza wana pona a quête permanent ya vérité na ya lumière aza ko luka Nzambe na ye pe Nzambe azoko révéler parce que Nzambe azali kati na ozaka na église te. Nzambe azali kati na c'est pour cela prière ezali ozoko benga ozoko senga assistance divine. Mais méditer ozoko yoka Nzambe azoloba kati na yo. Po Nzambe azali aveugle te Nzambe alobaka. Nzambe aza théorie te Nzambe aza pratique. Mais na nzela ya initiation nde bato bakoyeba ngo. Donc spiritualité ton mystique un mystique un spirituel azali religieux te azali religion ezali spiritualité te. Religion ezali voie canal courant ozo ko mema mutu vers la spiritualité. Mais spiritualité ezali mutu azana quête permanent ya vérité na ya lumière. Soko lobi olingaka Nzambe Nzambe ono mona ka ete. Lokola Nzambe nazomona ete nazomona yo tangu nazana respecter na yo tangu nazana nazako tosa te nazoko tosa te nazoko babakor déjà kuna moment ni nakoloba na lingaka Nzambe. Exemple mutu ayibi akesenga Nzambe pardon. Or pardon wana fallait pas que no senga ngo pa Nzambe aussi longtemps na yiba ki au téléphone. Donc téléphone fona zonga sapa na yo ponga na Nzambe toza na problème mon côté. Momo na ba religieux ba faire croire bango que non soko kena mokumba na yo Nzamba ko latango. Or toza na loi semer à récolter. Oyo loni fo buka lobi. Eko kangayo parce que nature za wana te po salo mabe. Eko lakisha que yo lokolo tambola ki mabe ko zongi sonde nzela. Ba enseignement oyo ezoko senga na batu bazala nango par rapport bazana confiance au bapesa na religion ezoko rendre bango faible. Mutu ayeba aye ko sala nini na mokili. Religion ezali spiritualité te. Religion ezali voie canal courant zo ko biso vers la spiritualité. Spiritualité ezali ko na contact permanent na monde spirituel na monde divin. Yango mon biso to lança qui et pas ya batu que tos école ezali ya initiation tozoko enseigner batu. Batu ba ya bakota bazwa formation na kati école à devenir oya moni akogi kozala. Soka linya za la maître spirituel yé. Soka linya za la maître en public to privé yé. Soka lingi alandaka ke école ndenge za la na problème te. Pona nini? Soki tozongi na question posée ya kodia nzimbu mpungu mbambu. Place problème ezali yangwana. Spiritualité o toyoka spiritualité na Kimbangu, na Jésus, na Moïse, tous les avatars. Bango nyonso bazali ba maître ascensionné. Jésus azaka pona ba Israélite te. Kimbangu pa azaka pona ba Congolais te. Non.
lokola basi batenia sei basi batenia ascension batenia déjà sei batraversa de l'autre côté batraversa tunnel tellement bazoko vivre na pont de l'autre côté nga naza na droit ya kobenga kimbangu kobenga Jésus kobenga Moïse po avenkaka na mokili oyo tozali aza na expérience mpe aza na bamiracle asalaki nga naza na droit ya kobenga ye mpo nazwa connaissance na oyo ye asalaki ye enseigné nga yango c'est pour cela biso nyonso tokutanaka na monde oyo ezali parallèle na monde subtil tokutanaka kuna to forme ya lingomba moko pona nini po touti biso nyonso na conscience oyo tobengi conscience subjective na subjectivité ya conscience toza toforma sorte ya résonance magnétique universelle moko tozoko biso tozoko na zone d'ombre moko tozoko tirer d'énergie place moko net forme ya satellite bino nyonso bozoko kutana bosala sous forme ya religion mais ça na caractère religion terrestre te exactement na religion terrestre parce que kuna na corps na subjectivité na corps oyo ezali subjective kuna bino nyonso bozali ndenge moko chinois zate arabe zate c'est pour cela tous les connaisseurs wana ata na planète terre soka kutani na kimbangiste o azali mystique lisole koleka bien soka kutina chrétien o azali mystique lisole koleka bien mais soka kutina o azali fanatique ya religion yenda koleka bien te koleka bien te pas azana na étape ya ko tirer dra na côté na ye or na musulman na chrétien bazana temps ko swana te pona nini bango nyonso baza ba monothéiste bazaka na croyance nzambe moko yango baloba tout chemin na Rome voilà donc ça dit que ba guerre o yaka c'est pour cela moni ba grand esprit ba pardonnaka ba petit esprit nde ba se kerelaka guerre ezana ba petit esprit pour ba yebi réalité te mais ba grand esprit bazana moment wana te akino ko swana akino ko sala boy côté ya Kodia. Voilà, place vraiment les Cambozali, ya recevoir les Camboscope ya Kodia. Toko un peu d'abord dans le terrain. Oui, Kodia ndenge to loba donc ba race nyonso ba coutume ba culture ba tribu nyonso ba yebi Kodia. Mais ça na ba kombo nango. Balu ba pe bazana ngo ba Swahili pe bazana ngo wana côté na biso. Oui, que pona bato mususu ba escroc ba zona lokola moi si j'ai moko boye ya ko escroquer mo ki bato belé ba ndeko belé ba ba yeme ma bokoko ya mo ba comme peut censé être un peu raison voilà ki bato ba un peu ouvert parce que se sont revenus na mambo mais bêtise na bêtise. Oui yango to bandoko expliquer Kodia esprit moko te ya lumière ayaka kopesa mutu mbongo non azate pona nini mbongo déjà to uta na société agraire na société primitive société ya troc na société ya batu banoko liaka ofele après toke na société ya troc après toke na société o babengi monnaie de référence basali mbongo po batu balia na man o likole fongama biloko ezaki ba société eleka lelo to koma na société ya mbongo zali capital ya ba humain mais ekoki koya te ndenge batu bazelelaka to balukela to bazwelango keno okangi maboko boye mbongo moko ekiti non comment yo za na besoin ya mbongo olukite osalite mbala moko mbongo yeli yo tolobaki loi ya effort na loi ya moindre effort loi ya effort ezali loi oyo mutu fo lia na mutoki na ye pourquoi kolia na mutoki na yo travail nyonso ezali énergie récompense nango ezali mbongo. Deuxième société ezali loi ya moindre effort ezali effort na yo to kangi maboko besprit bake salela yo. Oh, il y a rien pour rien. Toza na monde moko à donner à recevoir. Au pese qui voilà, ba pesi yo 50-50. Gagnant. Siko na moment nini oyo zolingo ozwa bango bazwa te. C'est pour cela moni to bande ko beta sete o banda kala na bato poto banda ko comprendre bisote. Bebi nga bato belé ba benganga poto banda boy mais kenena no côté moko po ba yebisaki ke no akozwango makile zate eloko zate mais yebani bande ko belé yebi beaucoup kozaka juste simple ba symbole kaka tout ça mais ba ce que zaki beaucoup zaki simple okomona na ndako nganga azata na kitite mais yo soke na konginda po yebi ba principe ye moko nganga adana ngindite ye moko ngindite après tumbola batu mais oui pourquoi ye moko nganga ngindite mais aye ko pesa yo boyebani te bokuteni kana nzela te mais ye kasi yabiki te ngana sana muta bokoko biso to simple tout te apesi yango na bato bazana famille na ye ye mona muta bokoko oui faut pesa no bato famille na ye kana ko pesa no bato libanda
c'est pour ça que banda ko expliquer banda kala ezali mutu tango zo ya na mystique soko yefo lukana mystique na cœur moko sincère pire plein d'amour oyebi na nozo ya ko lukanini faut conscience ezala oye ko lukanini netinga na kopesa mutu kodi ya me azela teke mbongo ko bimele na ndako condition ezali faut atekaka il faut une activité à salaka parce que ozo bengisa ba fox moko boye ba ya ko propulser na ba faire oyo salaka siko akuti yo okanga maboko ya ko sala nini po bengisa ke po ya ko travailler a travailler te po ya ko tikela ko mbongo wane komi eloko mususu wana existaka oyo siko bande ko mona fongolika eloko boye amoni mbongo nde to mona même na ba théâtre wana ezali ba biloko to bengaka ba magie rouge exemple ezali ba biloko moko mutu asali spectacle na spectacle wana po mutu moko se retrouver na mbongo mais na vrai travail nango soki ezalaki ke ezalaka na forme batu bakanisela mbele batu nyoso na mokili bakoma na mbongo ezali ata boza 100 personnes au mona mutu moko to 2 personnes ka bazwi yango le reste wana bakozwa te parce que ezali procédure oyo ezalaka na kati wana nga baza ezana batu ebele babenganga concernant makambo etali kisi mbongo mais nazana genre ya enseignement o ngala pesa ka bango soit toke nango oluka osala activité to tindiki activité nayo soit tozana makambo ko sala to tindiki activité wane kei par rapport ba esprit ba yeko tikelo mbongo bo po travail ezali énergie récompense nango ezambongo okoza na tante okanyi maboko poser la mbongo yela kayo po forme ko yela oyebite mbongo wana ba esprit ba ndako yiba donc ba yibaka yango oui parce que mutsoka botami kaka banque céleste na efongwami ba pesier substance yo kotambusa parcours na ya vie abandi consommation jour kaka yazo bimana mokili abandi consommation mbala mususu na âge oyo commission consommer déjà mbongo belé mais au moment on a parfois tikala na $1000 mais au sengi mettre pesa yo 5 millions de dollars par rapport à projet oyo zanango c'est vrai koya mais eza susté oyo za ba komela kayo et comme il loi ya moindre fort donc ça dit que au sengi mbongo mususu au-delà ya o baye baba est-ce que oyebi que wana eza très dangereux batebele ba vie na bango eza lisusu te likolo ya bankambona c'est mais pourquoi que botika rapé batu ke ba kendeka na chemin na oyebi que non peut-être muto vivre sous longtemps te bon un bon maître azali o apesa na conseil nga batebele ba yepa nga ba mona ke note banana ko pesa conseil avant to côté na voix o yazo parce que ya soit azoluka ngona kanda soit azoyina batu soit azolinga prouver batu. C'est pour cela que tu as un peu de conseil. Bon, là, qui est vrai voix ou aider parce que vie ezali mutuazali statique te mutuazali dynamique. Vie ezali une évolution. 5 ans na yo passé, ezate 5 ans na yo ekoya. Donc chaque temps ezoko leka, ozoko changer du jour au jour. Alors, il faut que tala sko, il faut que projecter na avenir au devenir nani soko zu bonheur moko bo oyeye belaki mutuna makolete. Mais soko zoko travailler soko zoko luka okozwano yango na vraie forme parce que oyebite nakati ya banque céleste na otika na combien ba ora kaka ya mutu nde bebaka ore ezali lumière ya mutu mususu abotama na ora na ye ba faire zoko simba mibale bazoko linga ye nyonso zo sala zoko simba afongoli pe ba rekei makamunyo zoko kende bien mais di kuboye eloko ngo zoko évoluer susté wana ora na ende baby soit mwinde zoko pela me ba finiki yango vunga to ba étouffer mais c'est pendant le camp côté rondo lobi et arrivera peut-être temps peu moi mon pépé moi bo pécaré moi ba temps bien ça que baby non et beba kapenza et baby au moment ezali neti mwinda pétrole ba finiki yango dra ba makambo comme kita ba finiki yango susu et le romo zo marché sous c'est ça dit que ba étouffer étoile na yo wana pe ezali mais za na mutu mususu na kati ya évolution kaka oya na nzela pe ka ba code romona koko na bino to para na yo azali na pouvoir moko mais tali so expliquer moi na nga makambo ko comprendre te mais inculquer yo pouvoir donc apesi yo code ya maloba ba modi pouvoir ezali et là tio makambo ko moko tambola et qui arrivé na moment moko para wana abandi ko koma na souci soit atali so réalité wana yo se nga na sina yamba yesu makambo ne talingate sans pourtant oyeba que no pouvoir zo saela ezali pouvoir ba para maloba e ba para nde ba loba ki pa na yo soit tango za libu mama to soit so bimi na mokili ba tout place wana pe ba bosanaka famille mingi batonde ko bele bana bakawa voilà ba tout pe ba bosa na komona na avenir makambo zo simba susute soit ti para wana soit ya kufa soit ya zali mais zo taliso yo koma na ba confiance na ba pasteur zo mon or pouvoir
ba parents mususu bakoza na connaître parce que code ya mususu ezali bato bazali ba mystique na kati ya famille batali difficulté on a famille ko continuer boité ndini photo sala ba yebi parce que miracle n'existe pas, il y a que des pratiques na ba loi yoko oko sala. Mais donc bateau ba sala ba sala ka ba mystique ton deni quand parce que eza basé na connaissance ba principe na ba loi yoko sala oko mettre en application ne et puis si résultat moko escompté par rapport à intention au bino boseli yango pour famille longo na pauvreté yango moni na kala bazaki na code ya système yebi misaka mbongo te bazaka na code ya ozo mema batu na commerce omona bazombo bateka tabak omona bayombe bateka ba mafuta ba makemba bani ozomona ba système traditionnel wana ezele bongo omona bozana ba élevage bozana ba boye mais lelo batu ba koti na vitesse souci na ye akoma na mbongo ba moko na maboko. Or ezala mindele ba société na bango nyonso bendien ba paki bango tout ba société na bango simba makana pouvoir biso mabe na biso société na ozo lingo tsa yesu asimba ngo oze ignora aussi longtemps yé moko yesu okomona ici le plan traditionnel toujours azoko sala appel na Eli na Moïse basa ba ancêtre na ye azo bele na bango na ba difficulté mais biso lelo yo bakoko ba parents na bakufa ozoko kokozong sa relation wana te. Or les morts ne sont pas morts, il y a que détachement ya monde physique azali mort côté mais azali vivant de l'autre côté ozana na facilité ko ça l'appel verrier na nzela ya connaissance. Pourquoi connaissance? Pour entité to esprit mususu te ya ko apparaître na kombo ya koko na yo pour Jésus moko te ya ko esprit moko te ya ko apparaître na kombo ya Jésus pour esprit moko te ya ko apparaître na kombo ya ange Gabriel ozomona tango za na connaissance oyebi déjà a fond ça la cercle de sécurité na balangage ésotérique mutu asali cercle ayebi déjà appel na zone ngana sala zone nécromancie spiritisme carré dangereux pour cimetière ezali carré magique. Donc mutu azana connaissance ya koyebelo ko zo linga sala comment zo linga zo sa relation na bakoko na ye il faut azwa date de naissance ya koko na date de décès na ye soit symbole faut ezala auto bengaka na catholique ba bengi ba messe de relique ba messe illustre disparu ba symbole wana ya photo to kopo na ko utiliser to symbole yo défunt ba na ko utiliser ozi o kotia yango wana procédure ezali obandi ko longole ko libérer na ba chaîne pour akoma ko ya ko aider yo ozo ko se souvenir na été mozana besoin okoma riche moko tazana se moyo oyo akoma riche na hasard pour hasard existe kate msusu kete ngaka pamba boye kaka nzambe kaka ndena ko problème tout le monde a un secret za pouvoir mutu boko te nga soki nazo beta masolo pour nazali praticien nazali représentant public mais batu msusu bayaka pa na biso te ebisa bango ba garder secret pour secret za pouvoir mais bongo batu ba bando banga mona mutu ina au parler ba bika seke pe secret zali mais mutu moko ta komaka grand na hasard nani TV radio eloko moko te sale makase za la inspiré par les génies to pa bakoko non mutu moko ta ko ya vandi alali ala mukimba moko sali TV o to bengi télévision voir à distance mutu moko ta ko ya lobi sali téléphone o to bengi télépathie la transmission de la volonté par la moyen de la pensée communication entre deux personnes en distance mutu ko ya temba moko lobi na sali téléphone non mutu ko ya temba moko lobi na ke voyage astral ezali to na voyage inconsciemment na voyage consciemment. Inconsciemment ndengo olala ko moni zo pumbo zo kende pa gauche droite mais consciemment ezali na yebi na ke na ndako ya mutu entel na ke salisa epe na zongi tout wana ozongo na nzela ya initiation bat fo bazala initiation zala mabe te ezali ozo bazo lakisa eloko yo yebaka te boya rande ba prix à payer misusu oui kindera mpe ya ba dégâts papa mukendi. Premièrement, attends au côté initiation te, attends luki mystique te okokufa. Mais malheureusement, on va devenir démon. Tant on traverse parce que on va devenir. C'est là non. C'est là tête. Yoko bank sende batu. Obi batu ba. Motuye c'est la motuye zaki na lingomba veiller nyonso jeune tout ça. Mais je sais que ça convient comme démon. Oui, pona nini, papa Mukendi. Na vie terrestre, ceux qui ngai exemple ngana président Félix na Joseph to se retrouver na kati ya prison to na hôtel moko boy ba chambre ko zala différent nini différencier biso ezali possibilité na bango yango sali ke no yaza na chambre moko ya ba tombongo ngana zala na chambre moko
ya bato moyen to ya ba pauvre. Mais soki sikoyo ngai na vibrer sur le plan spirituel, il y a vibrer te. Ceux qui te traversent de l'autre côté, il y a cause à la pauvre, ngana cause à la riche. Parce que vie ya mutu na ebande les ali spirituels. Et puis fongo la ya vie, ezali na spiritualité, ndezo ko ya ko se manifester na physique. Dans le soleil à Lazare na Abraham. L'isolé à Lazare na Abraham. Oui oui. Bon na bon moya qui pauvre kuna na molimo. Mais oui oui. Parce que religion te muto comme ça comme homme spirituel. Homme spirituel ezali oyo azana ba azoko tamwa na ba principe na ba loi o ezali préétabli na monde ezali spirituel. Azali règle logique donc azoko tambola azoko tamwa na ba principe oyo nzambe parce que yango tolobaki nzambe soki olobi olinga nzambe mona gete mozo mona bikela mona est-ce que vous avez respect na nature wana non exemple ozali patron moko boye na société mofuta ba travailleur te so yebisanga muto abongo tango akufi kote kuna ko devenir nani akozala faible mais par contre na mutu oyo azoko tamona na ba yango omoni Jésus yango tolobi Bible ezali livre pour na ba initié eza pour na ba profanité. Pourquoi Jésus a lobi mon royaume n'est pas de ce monde? Pour ayebi a ezali passage o yazoko leka mais vraie vie na ye ezali kolo. Vraie vie ezali na éternité. Parce que mutu soka kufi ame kufaka te l'immortalité de l'âme corps ne kufaka. Corps wana soke kufi pourquoi zonga la poussière? Parce que ezali élément o ezali tiré na matière o to beng matière dense. Tant où ezali et c'est fort et sangani na esprit, c'est pour cela et yena anima et c'est animé et bandi parcours. Mais mutu déjà na procédure ya mission ba pesa kiye. Tant où ako bossa na mission na ye à s'accrocher na monde ezali astral to bengi monde ya ba plaisir. Nde sikoyo mutu wana abossa ni ki autaka quelque part il faut azonga. Or, awaya qui pour la évolution, à se préparer sur le plan spirituel pour azonga la partie où yaouta. Yangona Jésus a lobi, soyez parfait comme votre Père est. Parfait zali perfection, perfection zali travail. Donc il faut à travailler pour maturité spirituelle na ekola akola na dimension. Travailler en osko ezali nini siko toloba. Eza be exercice net nini. Travail à liboso ezali l'homme connaît toi-même. Au milieu bina nozali nani ce que au milieu bezali nani parlant nzambo na uluki na église te po aza katina yo il faut oluka être azali en secret à se réveiller boko meloko moko na ye et puis osa la mission oyo yelaki na mokili il se peut que mission na yo azali faux à la président na mokili mais yo bandi ko nyoko la peuple wana siko yebisanga déjà au perdre mission place yo utaki exemple ozaki na Congo ke na Belgique siko il faut zonga na Congo ko pesa rapport ko zonga na Congo ezali okufi na Belgique oyezongia siko awo ko zonga ndenge parce que déjà kuno so bebisaki mission au moins se retrouver na Brazzaville ezali esika oyo utaki te de ozomona que non religion ezoko expliquer paradis mais na forme mususu mais spiritualité ezoko expliquer paradis na forme oyo nzamba keli mutu azali libre arbitre mais nzamba pesi mutu intelligence sagesse conscience na discernement nzamba tie mutu na misu biloko mwindu babengi ei po mutu atala na mato ya tielie huile po garder tempo pese système à récepteur na captage na munoko nzamba tieli mutu soyi makolo yo tambola pembeni koka miso zo mona pembeni aveugle est-ce que nzamba sali yonde bien bango sali bango bien te apesi yo pour réfléchir na place il faut raisonner au moins ko religion si raisonner pona yo bandaka kondima amen on na spiritualité za bongote na spiritualité zali expérience na yo ba place zo sala berere ozo ko réparer yango ke na yiba ke loko batu il faut na zongisa awa na kabarate faut na changer bande ko to yoka na rate faut na bongisa mongona na religion bazo so état d'âme ba kabolo na bando banda bandeko ozo rate likanisi kutu ya ko bongisa na bango obose ni koza passager lobby fozonga faut que nous repese rapport ozomona soki tozo sala appel et pas ya bato ba ya na spiritualité pas muto azala libre atala koma zo kotambola soka kolinga kodia atala nenga lingalingelango soka kolinga mbongo atala ndenge lingalingelango to tuna nano provenance divine est-ce que loko zo luka ba pesa yo yango to ba komela kiyote parce que ba komela kiyo kozonga na facilité mais soki ba komaki te yebaka yango okofuta ba prix à payer kozale belé or na nzela ya initiation kenga na zala wana na sayela kayoka ka makambu soko oza déjà formé yo moko bando komisa yela makambu dozomona mystique ezali utile
spiritualité ezali yoza spirituel molati nde nzoto. Donc jour on comprend que yoza mystique yonde balobela ki okotambola likolo ba scorpion jour on comprendre rango esili rango ata difficulté de monde na Congo ah eza difficulté à conscience jour peuple congolais kozwa conscience esili ba kosakana la biso susute. Voilà, alors le côté ce que y a les Kambonko de to zongeli yango mais qui un peu côté c'est biso qui kodia ezali et le côté to kokika ko kanyima boko ozali ko s'attendre nango et ça la bimsaka mbongo tout ça et puis mingi mingi loba ke esprit balinga yelo ka makasité. Alors ce que to loba que kodia ndenge ni moto ko kikoyeba que naza na kodia donc par rapport à ça la mosala mais azako mona ndenge otoki toujours un peu na bisika wana au définir donc ezali eloko ya bragada brate. Ezali eloko moko esenga peu travail toko ba mpe nango na suka bande comme ça baza hotel ça peut que parfois ça la ba dégâts na ba famille au moins tam so moto azaki nango détenteur nango akufi et comme pe bato msuba ko pe ko landela même so mo pe babi que au moins na bepé tam so pe na famille bato ko kufa wana tam so pe moto aza nango soki pe bo baby si pe yango pe ezali surtout mo na pe famille pas c'est côté pauvreté makasi soit bato bokomika babila bato babilangwa ou bien bato pe msupe ko kufa bon ils ont pensé dans l'équation bozala nango bande ko babangi bazala nango te makambo pe ka babe est-ce que finalité ezali nini ancêtre mais quand peu au fond là non. Oui donc l'autre robagisa premièrement nzambe azaka à côté bonté nzambe azana ba facette nyonso ya nzambe bato fo baye bango nzambe to exemple nene ti soleil lelo apesi biso lumière mais soko pusani pembeni ya soleil pas importe bolamu ya nzambe kozala kalisine donc nzambe bazweka à côté bonté ba figure nyonso eza kati na ye soki tozongi ke no muntu azana kodia ekomi kosenga ba sacrifice comme non kodia ezalaka boye soki otekaka loso kotrike vers na yote or mutu comportement ya mutu nde mutu kotsaka ba difficulté donc c'est que même na bato ya bokoko nde ba vimbisaka neti même ba service donc là déjà ebimi déjà tricage et ça sous beaucoup pureté tout comme mais ce qui exemple mutu azoteka secret azoteka loso azoteka nini azui kopo ba verre na ye wana abeti yango evimbi mais kuna ocheli mutu boye mais kuna ebimi mokie kode linga bongo te po kode ezali pouvoir ou ezali naturel ezali pouvoir yo koki ko bakisa mayele te likolo ya pouvoir aussi longtemps bango bazoko tindi ko déjà mais au moment na mutu mususu akendaki Chine akuti biloko moko ya kopola andimia somba ngo po ya koteka mo si longtemps za na pouvoir akodia ozo na place problème yak parce que déjà yo mutu ndaza la mabe na lobaka mystique moko te za mabe utilisateur yende mutu za mabe azoko tchaba intention ya wana mystère baluka ngona cœur moko sincère pire plein d'amour. Pardon bande comme ça par exemple yo batiki leur pouvoir ya kobiki sabato o tamsu babela kibeka batiki la yo babiki non so obiksi mutu o akozala nango akabela yo parce que yo bande ko senga mbongo o bande ko senga neti ba mbongo ebele tout ça tamsu peke que non ko kwatiki la babiki non yo faut senga tamsu lipamboli no ozala wana mukolo muso kutana mutakabelo pe jeep. Mais ce que yo bandi ko singa mbongo c'est des mêmes maisons qui ne pas des mêmes c'est-à-dire que baby CP même les pambolongo mutu mo apeso PG peut-être apeso ka pe mbongo na aussi voilà donc ça dit que biso lelo so to ko sengo mbongo to ko sengo $2500 $3500 mbamsu na sengi te pona liango mbamsu na sengi pona somba matériel po eloko yo sengi po batu basenga yango bible lobi bozo senga bozo sambela mais bozo zwaté eloko bozo senga pona nini parce que si gestion non si gestion ya mutu ezana mabe azoko senga lipa mena sima nango azo senga pe lipa oneza ba ezana ngombe na kati omoni be intention ya mutu bayaka na mystique donc mutu azo ya na mystique mena intention mususu ozo ya kolukela mystique ceux qui tozwi na groupe ya mutu oyo asengi na bokoko basenga na bango kaka mbongo basenga mbongo te yo pesa kaka bo non mutu aza malin ya wana mundele achaba organisation na biloko wana parce que na mistake biloko batu baya ko senga biso ezate mutu alobiki na melaka masanga sala prière pona lemba masanga na zala ndumba sala prière na lemba kindumba non mutu akoya na koma na mibale bele mutu akoya na koma na mbongo mutu akoya azala association sociale azala chef quelque part azala bozala ozomona biloko batu basengaka mingi besprit ya lumière bango te basala kango
Esprit o bako sala ngo yango to parla na terji na goeti. Esprit muso ko sala ngo azali ya goeti. Travail wana ezo ko senga mettre à se disposer. Yo moyo bango ezate muto za malin. Soki to senga ka bongo ezate ba prio o sengi bongo yango ekoki na yo non. Mbala muso za na biloko ya ko somba somba. Po za na mutu muso sengi bongo yo pe ko senga na ko senga. Eza na batu muso ba escroquer bango. Bobandi musala na $100 mais bokoma na $10,000. Voilà. Mais si on a eu kaka pesanga 2000 suki wana et en plus des années na singi kaka 2000 to na singi kaka 1000 to na singi kaka 500 na kotika la ko sengo su te lo ba yo moko kabelanga te ba misusu tamsu depuis babandai beaucoup mo kende 5 ans 6 ans mais résultat zo sala rapide c'est très côté zwaka vi mulai na mystique ya solo mystique o ezali mystique authentique et ko ki zo jamais une année 2 ans 3 ans non. Ce qui te sali yango cycle tozana ngo ezali une année cycle tozana 12 mois na kati ya 12 mois te expliquer jour mususu be esprit te expliquer gouvernement luciférien ba lucifiger ufkal ba prince ba glacia bolas ba flereti ba te expliquer na janvier tozana Bélial na février tozana Léviathan na mars tozana Satanael chaque fox azana na moment na o ya salaka. So là ce que ça côté aux benga ils a démon non ba o ba agisaka ezali vibration par rapport à l'oko mutoye ko senga muto a besoin de résultat pas importe place muto a besoin de résultat muto a besoin de résultat pas importe résultat ndenge ko total la intention ya mutu c'est pour cela première chose to banda ko formuler na nous suggestion ya mutu to bongise liyo suggestion pour okoela na difficulté te to bongise liyo orientation pour ezalela yo bien. Mais ce qui te sali appelle na fox moko boy vibration ya fox wana mais ce qui fox wana zui droit na ye fox wana be esprit baza na logique bisonde lukute zande pa na biso bato be esprit 1 basala baza na domaine de compétence na ba procédé esprit moko ta sala ka misala nyoso ye moko non total avion ezana mutu ezana société moko te ezali basala ka avion bango moko to komona koto yo électronique koto yo pine koto bon onde be esprit baza. Esprit ya mai bazali makasi na makambo etali clairvoyance makambo etali amour total de ba sylphe bazaboy ba salamandre bazaboy ba niom bazaboy ba sylphe ba niom ba onde ba ondine bazaboy apparition na bango ezalaka boye ba comporter ka boye ba esprit ozali loin ya planète bazalaka boye pour émettre il faut dans la maîtrise ya ba génie. Il y a ba fox otala ba domaine de compétences na ba procédé ba capacité bazana ngo ya ko sala ba intervention na misala ya bato okobimisa pe mutu député pourquoi pas okobimisa mutu député soka sololi possibilité ezali soka sololi azana possibilité ko komba oya linga koma bato basenga ka biloko ba mesira ka conséquence te yango moni biso to solaka na mutu totalisio talekende que ça la conséquence pe makasi mais pourquoi pas ceux qui au cinq exemple mutu moko alingia comme gouverneur mais aza D6 mutu mso alingia comme gouverneur azali docteur yebisangai na mutu azali docteur azan a mérité place wana na mutu azali D6 to azana diplôme te azolinga comme wana nanyo faut fournir before rebelle mutu ya D6 il faut akokoma na niveau ya ko mobiliser ba énergie donc akosala ba forfait ya makasi po koma kana kiti wana mais mutu oyo wana déjà mutu na ye eza mieux placé ya ko signer ba contrat ya ko développer ba diplomatie ya ko stabiliser ko s'il ça peut parce que ça na tactique na cerveau ba biloko musu to senga biso o mérité te molingi yango mais ça na mutu mususu ba potentialité wana ezali ezo senga coup de pouce akokende na midi ya 14h te mutu mususu ezande ora na ende baby. C'est pour cela que bandaka na voyance tango botali botuni provenance divine et loko eza possible pour nae soki balobi non na koyebisa yo non tokende na forme oyo mais mutu aza bongote mutu komona souci na e loko wana keke salema ozomona ça dit que un bon maître a kendaka te na biloko na sentiment ngana oya wana te kaka que non pona na koma libumu nene na tambola na ba jeep fo batu wana comme ça bango be esclave nanga non mystique ya solo eza bongote parce que na mystique tozana loi à semer à récolter oyo loni fo buka vaut mieux kutu ba kabela yo que o exagérer parce que yo to ko sala ba réalisation on est salema
ezali esprit nde bakosala ngo esprit ya ye wana te po yo koma riche non yo pe mettre kokoma na problème. Oui, yo mettre zo bambongo belé le problème parce que yo mettre ça un représentant médiateur entre monde physique na monde spirituel dépositaire transmetteur pour la réalisation on est ça les marques ezali ba fox nde bazo kende totindaki boye akendaki boye asala boye siko soki nga nazo kokoma kana libumune na ba jeep iya zo kenda kosala osomona teke no na okoma ba problème tosomona on a ba mettre belé non bande ko basa ko mona ba mettre belé bango bazo ba résultat mais ba mettre batu faut ba comprendre ba la démission oyo mutu na mutu ko tirer eloko na kati na ye batu mususu suggestion na bango osenge eloko mususu mozo zele eloko mususu omona banda oh nazaki na mettre 37 na senge eloko boye et ça kite non si je nazana na mutu moko boye ayako senganga akoma société ya batu batie ma susi na komi yenda koma chef na société wana mutu wana mukolo nango alongwa. C'est la entreprise ya batu boss na yo alungwa yondo kuma boss boss asi akoma déjà mukolo susi na eloko koma ya yemoko na comprendre que si je na été ngana tala ya na forme o ya le belenga no mettre souci eloko bana kozoba client banda to kotsaki totali rendement eloko fo ba entité ba pèse déjà résultat zoyate tango ya réclamation tango to ke balobi no yebisa ye souci na ye yebisa ye que non souci nezala ki eloko koma ya ye na tunya lobi oui ezaki bon monde o ba entité ba sala raté ba se familiariser raté na lukuta ba esprit baza bongote esprit mon côté ezala koko na bino akufa soka zali koko a travailler na bonté parcours ezaki bien pe a transcender ki to ezaki na mystique to comportement ki comportement na sur terre ezala bien jour moko to ko benga ye awa aya bo sangana po bo sala lukuta moko esimba te esprit ya yaka wana te pona lukuta utaka pa na biso bato et comme na moment nini muto azaki na relation na esprit contre sili lokola azali praticien ba pesa ke pouvoir inculquer moyen à renouveler le contrat exacté mais un connaisseur azali ingénieur en hermétisme a ko changer a compliquer a ko zongu sa relation o bazali na ona ba génie mais un mystique azali o azana quête permanente ya vérité na ya lumière tellement muto wana azali nega praticien par là comme à lukuta parce que yena l'esprit moi ba pèse sur ba résultat exact lo bani alors l'esprit peut ba senga mbongo to comment o ya bato ce bimsa que tant sur esprit pas au senga mbongo ba entité bazawa na te po ba senga yo mbongo poko na baliaka na expliquer na ba émission mususu ba expliquer baliaka mbongo te mais bande ko belé ba kutana ba makambo wana non baliaka mbongo te bande ko mingi ya Congo central ko tel sa bango ko sa bona ba entité bazo senga mbongo non esprit aliaka mbongo te esprit ko yebisa que non esprit ko senga mbongo mais akosengo mbongo po sala ngoni mbala mususu po no bimisa ngo bato na hôpital mbala mususu po somba biloko kabula pa ya bato mbala mususu mais po esprit azwa mbongo alia mbongo kuna ko lia mbongo akolia mbongo po lia asomba ngo nini parce que vie na biso terrestre étant ba humain organisation o esuki awa na monde ezali ya parallèle bazana tozana même organisation te na bango yango to pesa exemple awa ngano tozo kotambola soki to koti na camion po tozana mabele mais soki to ke na mai to koma na bateau soki to komi na mupepe to koma na avion ezali ba dimension de chanzaka esprit azana besoin mbongo te po kosala mbongo nini sauf kaka bako ekozala ke no mbongo mais po osomba nango biloko mo po bango moko balia bako lia ngo ndenge nini. Voilà, tout comme Nasuka, on sait très contact, c'est toi, comment. Ouais, numéro Zali plus 243 89 56 43 268 89 56 43 268. Donc Babilo comme ça to lobite awa, ba tuba benga, to koyeba ndenge to ko expliquer yango. Voilà, merci mingi bande ko ba meke pe ko comprendre ba réalité bande comme ça batungisa mukendi bozo mona bino moko boyoki pe awa pe ba kape pe le lomètre moko meki pe ko bimisa parce que kaya marambo pe ba pe bino pe boyaka na yango et parfois pe soki simbite kuna muta robenga pe ke mukendi tala boyna boy simbite mais oyebisa ngate vérité que ngana lingaki ndé boss nanga alongwa des boss entreprise comme yangai. Bon, il y a des réalités pareilles, il y a aussi batum sous pe que oyo bande ko bazali pe ko sala ba bu mutala type chapeau la type zambala tout ça communiquer ko ça bato wana des aliments beto ça ko sepela na ngote solo et ça la makelele te mystique ya solo ezala na silence mais ba réalité ndé ezala grave
ozomona donc mutu nyonso akoya na babilamba na kozongisa na kosala boye bon ça dépend toko boya mystère na été mais soki bobandi déjà koévoluer na mutu bandi kokoma déjà mbongo une année 2 ans donc faut tela déjà mutu wana po mystique ya solo besprit bayaka te po bakosa besprit nzambe bazali po basalisa pe bayimeme na forme mususu non na forme oyo po banyokola pe mutu non biso ngai na kondima te na yambi mutu moko aza na possibilité mobimbene ezaka na $500 nga na kesenga ye $1000 non c'est que na komi contre ya mystère on azosala soki na sengi mutu $2500 il se peut kaza na possibilité wana mais poto somba nango matériel par rapport pe ya ka oya yeli mais soki ayebisi nga ke no maître nazaka na $500 soki akosise ke ye moko azolinga a évoluer te mais soki akondima malobo na koyebisa ye po ye évoluer wala to koyokana poza na mutu mso aye pa na yo andimi bomba ne mbongo na ye mais yo sela ya ofele yo kola na ndako na yo ngana la muki po na yo il se peut que na ko gêner po na yo parfois c'est séance ngo sala 7 jours parfois ko senga na sala ba voyage astral po nango na kene na monde spirituel na bongisa na monde astral na bongisa na vie physique o changer tout wana otali yango te donc on va procédure ezali ozo senga il faut nga y mettre na bongisa mutu pa ye vers nga a bongisa biso za wana nga naza le seul maître oyo batu mutu client bengi yo ayeti na ndako na yo mais na ba maître mususu bosuka na téléphone bokotika la okuta na yete faut yambaka batu tina ndako na mais nga na yambaka batu tina ndako mutu mso uti wape ko uta yepa komeli pa na nga lali pe ala muki to se musala pe azwinzela ke isi fina zwaka ya mukie oyo nga na kozwe koki pa nanga mais ye kozala ka reconnaissant parce que hôpital to sanyo liela ka basumbaka nango te lobi ko yaka po lia susu parce que ba problème ezala gebele en dehors ya oyo ko ya po nga na salisela po na yango o nga pe na zali mutu na ko koela ba problème et ce n'est pas que non lokolo zali maître ndo ozangi ba problème non okoza na problème ko yo oza chef na l'état document moko fo eleka parfois yanga parfois ya mwana na ko ya peka ko toke pa na yo na monto se complétaka ozomona maître moko ta kozala na beti tologe ya kwela ka problème te non parce que na vie normale ezali vie expérience ezali examen okobeta tolo toza na foi soki na leki na étape examen te donc concernant ya kodia nzimbu mpungu mbambu batu babenga to ko expliquer et puis soki mutu aza déjà na commerce na salaka en tout cas to ko propulser ye to ko tindika ye wana ndeza na problème te mais soki mutu azoluka ba pesa ye valise ya mbongo en tout cas soki ba ye 100 personnes bango 100 te bakozwa parfois 2 parfois 10 parfois 5 bakozwa les restes wana bakozwa te parce que soki azalaki tout le monde azwaka ngo na facilité mbele bato nyonso bakoma na mbongo mais ali ba principe ota la provenance divine nini elobi na place wana pona mutu wana akoma nango na ba conséquences pe grave en tout cas conséquence ate oyo na mystique te conséquence na vie nyonso ezalaka kaka donc mutu nde kaka fo azala conscient ya kotala yango nalobaki fo mutu amesurer conscient conséquence na eloko ezolinga basalela ye soki avandi na ye araisonner ayemoni ke no na yaki na nga te po ndako nyonso tonda mbongo po na nga wana eza nango normal soki ayaki na ke no na te kaka naza na besoin d'avancement ozoma intention mutu ayeli na mystique yango na nde place problème ezalaka mais soki intention ezali bien mais alenga te abanga te azala makasi na bofrande azala makasi na koede parce que monde yango etambolaka monde spirituel ede yo pe edaka pas importe difficulté okomona mpona kozwa eloko wana mais zala bien na kati ya entourage na yo merci mingi balbi tala fufu tala mai pe ya fufu voilà merci ancêtre merci na cameraman ezaki na sima bino sur la biso je pense que boyoki ba commentaire tout ça c'est continue ko sala mosala na biso to toucher un peu ba sujet moko très sensible ya mambo ya spiritualité bandeko boye ba bisikani ni rocha lokolo pe ko sala un peu conscient bien réfléchi na mamu tozali ko sala peut-être yeba ndenge nini ya kotambola na mokili oyo surtout na ba famille na biso moto na ngonga oyo abenga chef de famille abenga ainsi de suite abenga ba tante ye moko mitala tala vie na yo bien ozanani yonde mokonzi ya famille yonde tant sous famille zaki ko zela pour que Moïse na bango mais yo zali toujours c'est ko rêver tout mec un peu qu'on changer tout mec un peu qu'on prendre un peu conscience on alors tout si l'impôt le tout au prochain numéro bye bye. Debout comme on est, béni par les sons, béni